Habari, Betwabu, Kiambote Kieno, hello, bon dia, ni hao, na bino banso balandi ya masolo ya vie. Bino baibo mesana tango nyonso kolanda reboot na bino masolo ya vie esali mwa temps ebele tomonani te tokolikia tolakaki bino tosololaki na bino na émission uti koleka tozalaki na malade tozalaki bon malade tozalaki na convalescence tozongi siko sur le terrain tozongeli siko masolo na biso lolenge tomesana ya kobeta tomoni kuna balobi mbote na yo nyonga mansela yo lobaka masolo ya bomoi masolo ya bomoi na bino yango oyo ezongi sur le terrain mbote na yo lobaka mo Christopher epa ikano esili kozama na France toyebi tobetaka lisolo ya Christopher esalaka bato pasi balobi mbote na yo Christopher bientôt bokozwa deuxième partie ya masolo ya Christopher po lisolo ya Christopher eza vraiment na bapartie mbote na bino esika bozwami balobi babisoko olingi olata soki olingi osape soki olingi obeta forme na ye moko Didi Monadi okuna na Turquie balobi bambote ebele epai ekani ozali esika ozolekisa séjour na Turquie soki bolingi otinda eloko na Turquie bokozwa bongo numéro na biso ya émission ya masolo ya vie bobengi biso bokomeli biso na WhatsApp tokoyeba kopesa bino bacoordonnées babi ya Didi baforme Monadi okuna na Turquie mbote na yo mbote na papa Jérémy mbote na papa Blanchard mbote na mon ami perso Sedou Mwembo unesika bozwami na Chine mbote na bino nyonso na tata Ntilulu Mupepe na séjour zolekisa na Kinshasa mbote na yo mbote na Kim babi Kimambel longo Kimambel esika ozali na Canada ozalaki na Kinto pasaki séjour ya malamu mbote na esika ozali mbote na Bojo Kongolo mbote na Kamiti ya Congo kuna nyonso na Canada ponini te bambote na bayanga ya Angola tata Tambwe Balai elongo bongo na Nengwa na ye Kalala masolo ya vie babi masolo ya vie na mois prochain na juin ekofete bongo inani na yango ya existence etiki wana bale epai na bino balanzi masolo ya vie mais lelo tomeli bino lisolo nini ndeko balanzi tomeli bino lisolo ya mama Chantal na papa Freddy tobeta masolo kala beau comprendre tozonga na ambiance na biso lisolo ya mama Chantal na papa Freddy mama Chantal azalaki elenge mwasi ndenge kaka ezalaka abotamaki na famille bazalaki na famille moko famille ya bato mbongo mama Chantal oti atangi ba classe na ye comme il faut abotamaki na famille de 3 enfants azalaki l'unique fille mama Chantal a continué l'université en tout cas ba parents na ye bapesaki bani corps et âme na mwana na bango azalaki l'unique fille akotaki classe tant akomi na université bino mo boyebi kaka université ndenge ezalaka mama Chantal akutanaki na elenge mobali na komba Freddy ezalaki mpona mbala na ye ya liboso en tout cas ndenge mama Chantal akoleli atikala ye koya ndenge ezalaka copinage asalaki yango te ti aye kokoma na université ekomaki na université mama Chantal akutani na Freddy mama Chantal abombelaki Freddy te Freddy ezalaki kaka jeune étudiant azo débriller ye moko afumifutelaka Minerval parce que autaki na province amifutelaka Minerval ye moko aye kotanga awa na capitale na Kinshasa mama Chantal tango balingani na Freddy alakisaki penza Freddy bolingo abombelaki ba parents na ye te amemaki Freddy na ndako alakisi ba parents na ye nakolikia lokola ba parents nyonso bazalaka basepelaki pe na Freddy batunaki pe Freddy ba question ndenge ezalaka kaka obotami na famille bino oyebi kaka ba famille ya batambongo ndenge ezalaka batunaki Freddy obotami na famille nini Freddy ayebisaki bango mais lokola Chantal alingaki mobali na ye Freddy ba parents bamonaki eloko akokakola te ba orientaki bango mibale donc Freddy pe quelque part akomaki ko bénéficier na moi survie na moi bambongo ebane ko uta na famille ya ba Chantal basilisi gradua bazoko avancer mpona Freddy ezalaki ntango mosusu akata classe mais Chantal atalaki nazokota licence
bongo Freddy atikala Chantal andimaki bakobaki na Freddy tina licence bien que Freddy azalaki loka ba étudiant au biso toyebi soki akendaka classe na ntongo na après-midi so asisi cours azalaka na mwa libanga na ye libanga wana andeki kosala yango po ekoka kofutela Minerval akoka kofuta esika avandaka akokaka bongo kolia nde bakobi ba classe na bango ba continuer ba kosilisa licence na bango tozolo ba Chantal abotami na famille de 3 enfants azalaki unique fille en tout cas tata na azalaki mutu azalaki na mbongo bande ko balandi lisolo nazobeta yango na bandi ezalaki lisolo tamsu tobeta yango na mois de mars c'est lisolo moko ya malamu lisolo moko ya pasi lisolo moko ya mawa suite à convalescence na ngande benzi biso mikolo boto bete lisolo maman Chantal lelo maman Chantal a silisi licence na Freddy ba parents ba décider faut ba balana biso toyebi na culture na biso moi ça balaka mobali te mobali nda balaka mwasi Freddy azalaki obligé azonga vers famille na ye po akokisa ta oyo facture on esengaki papa Chantal ko azalaki ne na mbongo en tout cas azalaki penza azalaki penza compréhensif na facture ya libala oyo bayebeki kosala atalisaki na famille ya mwasi bino boye to wana eza likambo eyebani bato bakokamwa yango ma toyebi bato ya mbongo na bato ya mbongo babalanaka moto ya mbongo mpo abalana na motu moko aza vraiment na mbongo to toyebi ezalaka mpasi na Chantal alingaki Freddy na kokosa famille na ye na ndenge autaka mboka na ye aye kotanga Freddy azalaki mobali mo azalaki na mayele en tout cas azalaki kaka donc même na classe bien que Chantal azalaki mayele ma loka bazalaki université moko basilisi bango nyonso nzela moko bazalaki na classe moko en tout cas Freddy abandaki koexcelle na université esalaki ke baparent bamoni ta eza vie ya moto tokokondane bobola ya baboti na ye te mais totala bolingo oyo Freddy na mwana biso Chantal baza na ekondima Freddy bapesi ndenge ezalaka facture ya libala Freddy ake na famille na en tout cas azwaki tanta basisi classe mais bazomona na Chantal après une année et demie Freddy aye kosala ndenge ezalaka predot na ye bake na dot ti bake kobalana bende kobalandi Chantal na Freddy babalandi après une année ka libala na bango Chantal aboti mwana bango ya liboso après 2 ans à libala na bango Chantal aye kobota mapasa e babiloko tokomi na 3 bana topema bana wana bakoli bana wana mpe bakoti classe bana wana bazotanga bakomi mpe bauniversitaire lokola tata na bango na mama na bango mais Chantal azalaki kaka kosala badeside bana bango bakende otanga ailleurs bakende otanga na poto bauniversité na bango Chantal abandaki kosala Freddy mpe abundanaka na misala par rapport à classe atangaki mais Chantal mpo azalaki orienté azalaki na baparent déjà bazalaki na mbongo azalaki mpe mosala moko ya malamu koleka ta mosusu mosala ya mobali kolala kolamuka bana bake poto couple etikali ndenge ezalaka to imagine bazalaki na age nini oyo basilisaki université babalani mpo bana bango bakoma na université mpe bakomi na age nini mais Chantal akomaki koremarke depuis ebandeli ndenge bavivaka na Freddy akomaki koremarke bacomportement moko Freddy akomaki kozonga mwa tard par rapport ya aire azongaka akomaki baraison kilikili soki atuni baraison moko ezotenir te Chantal après quelques mois tant akomaki koremarke biloko wana ya mobali Chantal abandaki akomaki kobela ebika mwasi ndenge ezalaka mwasi amekaki kotya souci akomi na batension akomi na baestomac ekolo mosusu Chantal akende mosala ekosala crise ya tension ememi Chantal ntina paralysie pende kobalandi eza mpasi Chantal crise wana babundani bahôpitaux Chantal ake à l'étranger po azwa traitement akomaki na défaut paralysie eteme ebetaki ye makasi etikalaki ye na côté droite na ye
atikalaki na défaut loboko na lokolo. Donc Chantal akomaki mutu ya chaise roulante. Bandeko balandi tolobi babotaki bongo bana misato bana bakende kotanga ailleurs. Maman Chantal wana donc akomi bongo bazalaki na bonne moko bayako bakisela bango deuxième bonne banda s'occuper ne lokwa bazalaki na bakine bazolandana mais lokolo yango vraiment ekomaki vraiment difficile ata kutu bapesi ye beki ya tambola abane kokoka kosapuye na yango te bashoka boli. Maman Chantal azwaki comportement oyo Fredi akoma ekolakise na ndako alataki yango na motema ti ekosalisa ye crise wana. Chantal akomi kotambola na chaise roulante azalaki na bonne bazwaki deuxième bonne mpona nini Fredi azopesa mpenza Chantal bolingo wana te ndenge ezalaka balali alingi alamuka akende kose soulager po aide mwasi na ye ekomi ekoloba eboni boyeko na baeta oyo oza sûr ke nga na kokoka natombolaka yo nalalisaka yo nakotisaka na douche basokola yo basi akanisi te ndenge oyo bautaki ndenge Chantal ayedaki ye ti akoma lelo esika akomi po ntongo babalani famille ya Chantal epesaki Chantal cadeau ya lopango esika bango bavandaka. Bomituna tomituna mpo na nini comportement bongo Fredi akomaki na babezaka bolingo miso Fredi akomaki kolulalula akomaki kotalatala akomaki komonamona. Moi Chantal azalaki mwasi kitoko Fredi toyebi te mbongo nde bandeki kosala bongo to lolenge nini bandeki kopousse Fredi akomi na comportement mo mwasi soki alobi Fredi akoyoka te mwasi asali boye mwasi akomi na eta wana azokende su mosala te mais Fredi akomi kozonga ba ayaka na esa mosusu akoya te na ndako akende mosala alali. Chantal azobonga nyonso nde bayaki kozwa deuxième bonne ayebisika bana misala na ye makambo elekaka na ndako oyo esukaka na kati ya ndako oyo pasi oyo nazomona awa ekosukaka kaka awa. Bandeko balandi botuni sikoyo nga lisolo nazwi yango wapi bon alandaki abitango nyonso bavandaka na ndako ye Maman Chantal ase connectaka atielaka bango baémission ya YouTube na télévision bango batalaka masolo ya vie moko mosusu bavandi na mama na ye na patron na ye azoyebisa lobi moko mosusu mpe mpasi oyo nazomona nakobenga mama masolo ya vie abeta lisolo na ngai ndenge tobandaki na Frédéric ndenge na aide Fredi akoya kotanga classe ti tokoma lelo Fredi azoka koyeba te nini ezosala ye napesa ye bolingo mbongo kutu koloba te tovivaka kondima te ke bango na famille na bango baza famille ya bato bazalaki mai mpa na un fond na eda ye na nyonso ta mosusu ye ayaki otiaka mbo biloko ya libala mais fete nyonso organisation nyonso ezalaki nga na famille na ngai bone wana ayokaka aenregistreki mpe mie abenganga abetelanga mpe lisolo nayebisaki ya lokola naza malade nauti kobima na opération eta nakoma bien nakobenga bino tobongisa lisolo totala lolenge nini tokobeta yango sifo nakotana mpe na Maman Chantal soki akolinga ye moka bakiselanga baelemo ya lisolo mais bona abi abanda na bango banda kala ndenge babandeki kobota en tout cas azwi temps na ndako wana ayebi comportement ya mwasi ayebi comportement ya mobali bandeko balandi papa Fredi soki alai ndako te lelo ntango yalobi na ntango ba raison Maman Chantal ezokufeli na motema Maman Chantal ezokufeli na motema aloba nini asala nini na eta oyo aza nango bien ke azokende basoin autaki à l'étranger basoin esimbi te azomona te nini asala mpona Fredi nalobi lisolo oyo ebima libanda te etikala lisolo ya interne ata membre ya famille na ngai ye bolakisa comportement ya mabe te bolakisa te ke ya ça ne va pas na ndako tozala kaka ndenge tozalaka c'est pas facile c'est pas donné à toutes les femmes mobali azosala mabe mwasi aza na position malamu amonaka mbongo na ye asupporte bêtise wana mais Chantal azosupporte mobali na ye mpo nga mutu nasepelaka na Fredi
ngamu na linga Freddy ngamu na komisi Freddy lelo ndenge Freddy azali ako changer na ye kaka niko balanzi ekomaki na niveau po babona na bakoma ekolala kuna ekomaki na niveau Freddy akomi kokotisa basi na mina akota akomisa ebike mwasi na ye aza muta chaise roulante soki bautakini na chambre basokoli ye soki bakitisi ye batie na salon nde batiaki na fauteuil wana atali tv afini telefone alali na fauteuil alamuki ye soki posa ya kokende kose soulager baye batomboli ye ekomaki mpona Freddy ndako ekomaki mpona Freddy salle de jeu boyebika bandako ya minene ndenge ezalaka akoya babone bokoloba nini ebiso ya bone oyo eza ndako na nga eza foyer na nga bokokota te soki mwasi aza na salon ya monene bakoti kuna na sala na couloir to na porte ya nsima nani akoyeba Chantal nyonso wana abale koyeba te me babone baosala nini bazomona babetela nani lisolo bandeko balandi lisolo ayebi mbote na mena envovi esika bozongi kuna na France basi na motema Chantal asupporte tango molai asupporte makambo Freddy akomaki kosala ye ala musekaka na butu abili akomaki obligé parfois kolata pampers poni ta mosusu oyoki posa okende mami kose soulager Freddy aolamuka na ye te oningisi ye obengi ye olobi na ye abeti kara bona na lobi mama Chantal azalaki motema monene te sika motema monene ezalaki nini bandeko balandi jour mosusu bona soki mpona mama Chantal abelaki falaki l'hôpital Chantal alobi yo ozokende hôpital sikoyo okotika ngai wapi natikala na salon natikala na chambre to natikala wapi bandeko balandi bona lobi nayebi te pourquoi deuxième bon aza aza kosokipe sikoyo na cuisine okokotikala no na salon bia te netellement ke yo moto otombolaka nga omemaka ngai okendaka na ngai bisika nyonso na kopréféré tika nga na chambre soki badege kosalema na kosepelesama na chambre kende azala na salon ta mosumu eloko mwa mabe mama Chantal adesidaki atika na chambre bone na ye ake hôpital mpo kanda ye kobela bakomi vers 15 heures Freddy akende ya mosala ntango ndenge ezalaka mama Chantal ayoki kaka motuka ekoti ayebi mobali ya ye motuka ekoti bato bakoti nayoki moto akoti c'est comme ça akoti ye moko te bino boyebika nde ezalaka c'est comme si moto wana akoti ye moko te bakoti mpe na porte principale ya ndako te mais so ya motuka ayebi ke wana eza motuka ya mobali na ye nazela nanu soki eza ye soki aleki na salon moninga te akoya na chambre ekutanga ye Freddy mpe ayebaki na ye te ke mwana mosala soki mpa na Chantal azalaki bongo kobela akendaki hôpital ke Chantal aza na chambre comme d'habitude ayaki na mwasi na ye na makambo ndenge bayaka bakoti na chambre ezalaka bongo bachambre ezalaki réservé na bana mpo bana bazala na bango ailleurs mama Chantal ayoki porte chambre bana efungami abo mpe kobenga abo mpe kotuna makolo ya sapato ayoki ke makolo ya sapato wana eza makolo ya sapato ya mwana mobali mazoka deuxième makolo ya sapato azoyeba te asitue yango sapato ya nani eza nani na nani ndeko balandi nabaki na debi ya lisolo oyo eza lisolo ya pasi eza lisolo ya mare Freddy akoti na copine na ye oyo azoki esika na chambre basali oyo bakoki kosala nyonso ezokota na mato ya Chantal basali nyonso ekoki na mato ya Chantal basilisi mwana mwasi wana abimi akei nde par après Freddy aye ntango afungoli chambre aconstate ke Chantal azalaki na kati ya chambre
bon à lobby maman masolo a vie nakobetela o parti nini mpo na vivaki yango te mais oyo nazoloba eza Chantal moto siko ayebisi ngai Fredi ntongo akoti na chambre amoni Chantal atuni ozosala nini na kati ya chambre Chantal mpe atuni eza chambre na nga to ya moto mosusu eske epekisami na vanda na chambre Fredi na kilo wana aokaki ta soni te mais ero nayebi ke ezalaka na salon Chantal ayebisi eyebisanga ça date de combien de temps histoire oyo nauti kovivre bino moboyebi mibali ndenge ezalaka Fredi arépondaki Chantal te mpo ndeko balandi boimagine choc aza na problème de paralysie oyo esali ye boimagine choc oyo wana ayebisi ye tianga na chaise roulante nango kitisanga na se Fredi aboyi nakotia te nana nakotisaki yo a nana matisaki yo a ozala kaka ndeko balandi ntango nabetaki lisolo ntango naza ezopesanga mpasi mpo lisolo oyo toloba nini na lelo mama Chantal auto okufa na mois passé aza susu envie te nasepelaki nabeta lisolo mama Chantal aza nano na bomoi alanda lisolo na ye choc elekaki esalaki mama Chantal akenda kokufa tozongeli na esika wana badistricte na mobali atianga bo mobali aboyaki tema koede ye mobali abimi atikali ye moko mama Chantal akoma komona neti na chambre akomaki étouffé akomaki komona neti akomaki étouffé na chambre mobali ntango abimi mama Chantal arampe aye bobika bandaka minene chambre ezalaki likolo femme ate escalier akita na bescalier po akita na salon abeleli bono mosusu alambaka entre parenthèse toyebi te azalaki libanda abandaki koyoka bavoi te mama Chantal s'efforcé akoyi ntango akoyi nde bono oyo alamba ntango ayoki eloko moko ekwei nde aye akoti mama Chantal abeleli chauffeur aye bon oyo mosusu asokipaka na ye autaki mpo hôpital aye nini yango ayebi mama Chantal azolela te hôpital ameki kobundana mama Chantal ntango alobi nde arelatele bone na ye qu'est-ce qui s'est passé nini oyo aconstataki nde bone alobi mama kanga motema soki obongi tozongi na ndako tokobetolo masolo mama Chantal asalaki 2 semaines na hôpital ntango famille ne ye batuni nini alobi kaka te bone azalaki te nalukwaki nasala moto azalaki na ndako te sikoyo ntango nazongisika nasali boye yango moi nakoyaki yango yenga na hôpital Chantal abombi lisolo azokontinue kobatela Fredi mpo na nini alobi eza kaka mpo na boli soki lelo yango ayebisi famille na bango Fredi esika asalaka kosala lisusu te babio nyonso Fredi aza nango akozala nango susu te Fredi akozonga na vie ya place mais lokola alingi Fredi azobatela bolingo alingi Fredi azonga na raison mais Fredi oyo bazolinga azonga na raison bandeko balandi azozonga te azozonga na raison te mama Chantal aye kobima hôpital nde bavandaki bon abeteli ye masolo ekoma nango habitude mpo atunaki ainsistaki mpo nga namoni eza mbala ya liboso to nini babombaki finalement bayebisi eza mbala ya liboso te alobaki na biso eza mpa na ye moto akopekise na ndako na ye azaki akosala nyonso oyo akoloba akofunda akolonga mosala voilà raison mpona biso madame toyande kobeta lisolo te Chantal na kati ya bapasi azosupporte abombi bona alobi nayebisi mama okoya kokufa kotika mokili kola libala alobi tobalaki pour le meilleur pour le pire
soki nazomiyokama mpo nalingaki Fredi nakolinga Fredi azonga na raison akanisa ata ndenge tobandaki me bazozela Fredi azonga na raison Fredi azonga na raison Chantal malade ekomi kosaccentue bachoki teme bandeki abana soki kosupporta yango te nde bona adesidaki akende koyebisa mama leki ya Chantal ntango ayebisa mama leki ya Chantal bondoki kaka mama leki ya Chantal abeti mama Chantal papa Chantal bayemi komosu na ndako ya Fredi azalaki te nini batie tellement makelele oyo batiaki esalisi Chantal crise mpo bagangaki balobaki batiaki vraiment makelele obombeli biso sango pendant longtemps eza nini ozokufela balobaki na oyo bakoki koloba te mpo lokola bayebi début ebandeli ya Fredi ndenge azalaki na ye moto moko oyo balokoti na pamba toyebi te soki vie ya Fredi Chantal asunga ye te anga akoma ndenge azalaki wana to ndenge mpo yabaka vie mwana bobaki basekaka yango te ntango aza nao na bomoi mais Fredi azwaki soutien ya libota ya Chantal azwaki soutien ya Chantal nde bandeko balanzela baki na bino na ebandi tozoyebi na mokili ata mbongo babala na nga bata mbongo babola babala na nga bo mais bato wana ya mbongo tala baza bato ya mbongo oka tobetaka lisonda baanonima na yango mpona kobatela bakolo masolo tokoyebi te Chantal azalaki na famille azalaki na famille ya bato ya mbongo ya bapenza ya mbongo Chantal a eu la crise, laquelle a Chantal l'hôpital, en tout cas tenaki. Chantal a eu dans le dit solo na obeta ngona pasi tant mususu fallait na beta ngona mois de mars na mois de février pour Chantal a eu que solo na dommage to kolobani Chantal a eu mère de 3 enfants a tiki bana na photo Chantal mwana musala lobi mama masolo ya vie bebe bezalaki na mort bato baza komituna sort nini famille réservé mpona Fredi na soni wana na kobango wana akimaki kolala ndako babenge mpo abokilo na santiere pa yo bomina oyeta zonga na ndako mais Fredi ti ntango bakundi Chantal bona lobi Fredi azalaki nanu abimaki ndako wana abandaki komona na ndako wana lisusu ezalaka ya telefone to mituna bopesa bomeka kopesa biso toli mpo bona lobi patron na bango akima ndako papa Fredi amonana lisusu na ndako te ayaki matanga ya mwasi mais na ndako wana bandaki kovivre bana pe na minute oyo baza na Kinshasa ayaka na matanga na vivration na ndako wana alobi papa bokila lobi ana problème na Fredi Chantal ndamemelaki bango Fredi Chantal ndeyaki na Fredi ezalaki likambo bolingo na bango bakokota te ezalaki cadeau ya mariage bapesaki bango bakobotola lopango wana te azonga avivre na ye akontinue vie na ye mais na minute oyo Fredi eza nde ngai ezosala ye ayebi te asala nde bona lobi soki tokoki kosunga bango na masolo ya vie bino baye bopesaka toli bino baye bobengaka baye batransmettre ata Fredi bamessage azonga na lopango to azonga te mama Chantal esala mama Chantal aza lisusu te atiki vie na ye likolo ya bolingo atiki vie na ye mpo aprotegeaki bolingo na ye quel que soit mabe ya Fredi mama Chantal ebaki na kobomba bolingo na bango koconserve yango atalaki mabe ya Fredi te tobetaka masolo ya vie mpo topesaka bino batoni yo mpe mama face à likambo oyo ozala lokola mama Chantal aboye kobeta mabe ya papa mwasi na yo akomi na problème ya tobenga ngo AVC paralysie ozokotisa basi mosusu na ndako otosi te ndako ata okendeki na bango na lit conjugal te mais otosi te ndako na libala
mwasi nini na mokili akosupporte eloko wana, mwasi nini na mokili akobomba mobali na ye na babétise wana. Mais maman Chantal amonaki parcours ya vie na bango, bauti na université, batangi, basilisi, baprépare libala, babalani, baboti bana misato, azwi problème, bashok kaka ya bolingo, azokanisa ndenge alingelaka Fredi, ndenge Fredi akomi kosala ye, bashoko wana nde epesaki ye maladi. Na lelo nde tozoloka tobeti lisolo tobi tokanisa mama Chantal esika aza kuna, esika aza na cimetière, pasi azala ayoka lisolo ta mosusu ye moko alingaka apporter solution na lisolo na dommage aza te. Ndeko balandi bopesa bongo papa Fredi Toni asala azonga ndako to akende libela baza bongo na banda. Masolo ya vi na biso ya mokongo lelo bokomela biso na plus de 143 97 90 13 275 tokomi mpenza na suka ya émission tolobaki botinda masolo na bino imperateur eza molai na bino baye botinda deja masolo tozongeli rythme na biso tolobi bientôt inani ya masolo ya vie topesi bongo mbote na mama kiesi esika ozali molandi monene ya masolo ya vie na YouTube na Moyindo Télévision. Mbote na yo mama masolo ya vie, mbote na bino nyonso kuna tomoni ndeko na na Israël, mbote na obande kwa États-Unis, mbote na bino osengaki masolo ya vie, masolo ya vie tozongela rythme normal ya masolo ya vie, botikala bongo branché na Moyindo Télévision po bongo bolandaka masolo ya vie na bino na lolenge esengeli. Tokutani mbala ya nsima na numéro mususu na rubrique na biso ya masolo ya vie. Ciao.